po azobeta neti lelo abetaka baconcert banini nga na maison mare mpe eza bango nyonso mpe kaka te ya série na biso to kaka na déplique héritier watanabe moto na temegoka toa na fabrigas oyo nzembo ebetaka lelo toa na robino atiaka babiloko na ye awa toyoka me bato tu mpe batikali baza na banzembo te tade kuta loba biyende za boya ya bane koyemba papa chéri azo féliciter azo yemba yo babiloko wana nga nde ntango nazanda oyenga na kota nga ntango naa na maison na bcbg maison mare nanu deboilota akoti maison mare so comprendre so eboilota akoti nao maison mare te so combien de fatadi batali na likolo mokolo yango ndeke boyaki koleka ye mvula ezobeta te kaka ezobeta likambo te ezoya na nzoto na ngai oyo likambo ete ezoya na nzoto aopesinga mokongo papa sheri akotuna biso wapi bolingo ozwaki kome kadoi kado yango bololo mpe sukali posa na yo ezalaki Très chers internautes, bonjour, bienvenue à ce énième numéro de votre émission. C'est bel et bien Dielo Mater 9 de la presse à la présentation de Katib Sarabino na cleboa.com à en actualité à en Makambozali. Et avant déjà de vous présenter mon invité, donc parce que l'autre il y a mignon Abraham Ponta de Lança, transfuge du groupe Wenge BCBG de Papa Cherubin Adam Motopama. Le menato sur la concernant parce que Babi Mikolo Yepenande Pembe, si Pembe, tu comprends ce que Pembe est nini to solane. Ah, mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quand moi je tiens à remercier d'abord toute l'équipe technique, Wana Bossente, la Moni, Jordi le futur derrière la caméra, pourquoi pas aussi na Steve, na Bossente PT, notre cordon, Franklin Massiala, pourquoi pas aussi à notre boss, là je vois déjà directement Pichou Mangaya, Pichou, pourquoi pas aussi à Tonton de la Nation. Wana, pourquoi pas aussi à mon vieux Willy Mouché, Nicole Mondial, na Bossente PT, Bruno Lubika. L'argent propre à Chouna Chanel, la parisienne, Rodrigue Matende, un très beau monsieur, Rodrigue Matende, Aziz Alou pour ça. Tous les appelés Mignon Abraham, Ponta de Lança, à qui je dis bonjour. Bonjour, Dielo Mata. Bonjour. Qui te regarde, Nengomo. Matin, il dit Lelo. Donc, Naïbi, qui est tout ça, qui moi, je appelle moi, musique, Naïbi, par rapport à. Ouais, merci beaucoup. D'abord, mon Ibisoba artiste, tout coup fait là qui mes condoléances. D'abord, la famille biologique, à maman Chaco. Courage na bango et à tous les artistes comédiens. Nous sommes de cœur avec tous les artistes comédiens parce qu'ils ont matanga na biso. On moni Hermoro Boé pas trop dans l'ombre babi au pesi na loboko mobali ya moi c'est baté. Vous avez na ba kuzu donc eza moni nzamba pesa ezaka esengo. Mais tant nzamba botolaka eza mawa. Donc maman Chaco était venu sur cette terre à Salio à Kokaï Rosala. Donc que son âme repose en paix. Ouais, paix à son âme, on le bien Mignon Abraham. Si vous avez été en Bessani et Italie ou Indusa pour naviguer le bateau sur la arme sur la signature d'accord au béton moi mais to surpose to ça parce que minga le bizala. Politique va comme l'option moi trop. Mignon Abraham, je pense que ça là une mission mon ne pas confrère dans Amoro sur la route un peu comme on est le dia Kina salut Sikazali. Émission PCND PCQ on a ce que les gars tous ont moi moqué. Est-ce que Abraham Herba tu étais venu na Wenge BCBG ndenge mosaka le bako yaka comme danseur bango ndi basala au moi nini ba faveur ou matande comme chanteur par rapport à wana so ngongo aussi les sanettes polémique wana yo lo bani on a pour nga déjà j'avais vite compris que batwazane na information bien té et venanga mosaka isina baki to enterraki vaut mieux la paix que la guerre parce que depuis na tambola na mona bakabelanga ta un frein pasuka te po na lobai mabe ya mosaka même yepe bakabela embongo te po lobai mabe ya Abraham ya ko désavantager Abraham et na mona que la famille est sacrée
comprendre hein on a ba information moko mal formée on a déjà à partir il y a depuis vient biso dit que nazala chanteur nazala d'abord chanteur il y a moko kuta vient biso la mama mbali osomo nazala chanteur na ye il y avait Freddy vie Freddy nazala so kuta na vie Giclo ngadia dia ngadios apese mote na London nazala pe chanteur na ye vous comprenez so kuta na vient biso vie lumière dit que nazala pe chanteur na ye siko na banzembo wangu yeba wana nyonso esili nango ya na BCBG na yeba na obina je ne pense pas donc na éclaircissant déjà il y avait une chanson intitulée les Kassouk pour Freddy les Kassouk na BCBG nzembo ya chef d'état-major Jean Tamisine qui na salué nga na bina na Evariste aza danseur et pas ya Ferré Jésus de Nyons nga na bina alors première image nanga na BCBG il y a danse alors tout le monde peut croire que Joanna danseur wana mais azalaka déjà chanteur na wingi na ya danse azala déjà chanteur est-ce qu'on a na mona nanga ngo pe mabete ata na babi na côté danseur na komi chanteur c'est que évolution eza et dans la vie Papa Chira Loba c'est lui qui n'avance pas recule dans le trou. Et quand j'avance, je sens que je suis en train d'avancer. Donc, Naza chanteur. Oza chanteur, donc c'est que R déjà, on a parlé de bon, c'est que ça la guerre à Wing. Bon, ils ont encore des gens accrochage, la vie c'est un combat. Dans la vie, il faut passer dans les épreuves au peso makasi, au pesa boania ya koyeba kotambola na mokili voilà ya koyeba kotambola na mokili mais avant wana pe avant yo quitter BCBG biso tout toyeba ki album yo osala fallait Papa Chéri ye muta tindika ko sala album toyeba ki ye muta produire mais du coup échanger avec tout ce milieu pour malongwe et l'on estime ki to longa alors Papa Chéri azaki pe na makoki ya produire yo non Papa Chéri oui azana makoki ya produire na mais nakoloba nini malheureusement Papa Chéri aza a producteur Papa Chéri apesa un album na bande ko travailler ngo na monaki que album monaki ki ya ko créer mo ba problème moko omoni singa famille kata e benda na me kata na rati na monaki na se retirer mena ki mati ko se retirer za ko ki mati na se retirer ki na sala lettre na ngana baki na zai na mise en disponibilité temporaire et le moment où ngana zo sala nazo zwa temps le quoi aussi ça va annoncer ka biso album na biso bal de match sili tikalika boss alors na mona que na kokai ko fona sala pe album o boss a pesenga et on a kota ki lettre na pema na misala ya orchestre na si ça pe oyo ba pesenga parce que zaki engagement moko na zaki nango c'est-à-dire na zaki na engagement ya na fardeau moko boye responsabilité mo ya makasi faki na silsa alors na bandaki na monaki nazala na pema moke pona sa album ango bien et na yoko mona ba na ndenge zalaka bandeko e ba accrochage komaki voilà l'autre continue mais dans mes idées na mutu nazala na posa au quitter orchestre qu'est-ce na bisoté moi yo zaka na posa te mais ce que longo pourquoi il fallait au tigala comme ça au travail parce que moi déjà quitté na lobi bien na pesa ki lettre lettre na ngezaki il y a mise en disponibilité temporaire bureau bandimaki oui batanga qui avant bureau répondre yo il faut batanga tant bazo tanga nde ba ko répondre so ba moni que ça clair te ba répondre eux ba moni que lettre na ngezaki en bonne et due forme je comprends après wana à part wana to beta non mwanda va to ko temena masolo Mignon Abraham osera parmi les fils aimés de Jubin Piana. Tu comprends que moi, Mignon Abraham va suspendre, suspension, moi, il joue et Nathan, il a évité. Va suspendre au salaire nini pour suspension au temps et puis ça salaire nini pour bazongi sur le sous mouvement. Ouais, moi na o baninga mingi bazala strict, na bazala sévère na. Quand il y a des à côté et azwara toujours mbano.
et nga na yaka kozwa suspension moko ya likambo moko boye sango ekomai mabe sango ekomaka bien te e basuspendaka nga likambo wana parce que bato mosusu babimisaka wana bandenge moko likambo ya momi likambo mosusu non eza nango bamakambo wana te eza entre frère et frère ezalaki moi entre un frère na kati ya famille mwa bakwaka ezalaki ya kitoko te makambo na oloba famille mobimba eyebi famille bcbg disons bamusicien na bureau bayebi ozo comprendre alors nga nazwilaka yango suspension ntango baye kocomprendre ke nazalaka innocent et merci d'abord na aigle vie nanga fali pupa abengai papa chéri ayebisi eno wana général na yo pesa ye suspension mais ntango na ye so ekoki asala bulo na ye na continue bulo na nga ti lelo baye komonaka ezala nango bongo te voilà donc soki ozongaka mwa ndambo eza mpona aigle nde abengaka papa chéri voilà e papa chéri amoni aye kolandela susu amoni ke nazalaka na ngai innocent parce que ozala no innocent mais lelo après toyomona soki mignon aprendre vraiment bu akomotambwisa makambo na ndenge na ye moko tokota sikoyo wana makambo na ndenge na yo moko ntango na ye kozwa mise en disponibilité temporaire namomona na batele bandeko mosusu ndenge ezalaka kaka bako ya babi yo mpe ere ozala yo mpe bandaki koboya mpe baalbum ya bajino banini banini non ngai natikala koboya album ya frère na biso jino te ngai na frère na nga tozalaki na bakambo na biso ya mambo banzembo tosuka bongo ezali ya koboya te album déjà beta album na ye bien abeta album na ye kitoko alors oyo nga nazosala namoni nasala mpe makambo na nga nataleka nde baomokende wana ezoke kitoko te en tant que mwana mobali epuis na mwana mobali epuis na artiste oyo navanda na papa chéri donc nakoki kolakisa mpe de quoi que je suis capable ya kosala bulo na nga apasa tosola mwa moke nangi nazwa mwa précision parce que y avait un jour toyambaka ndeko mo ozulema oyo abino nzembo oyo ya Francis Kalombo banani mpenza bakomango eyasalami ka vocal yasalaka vocal racine eza biso racine eza ngai na jine equaliser na jine equaliser nzembo oyo en fait ezalaki nzembo mobimba biso tosalela kaka cœur wana ozo comprendre so osalelaka cœur wana nzembo wana totravaille yango avant ekoma wenge okataki voilà avant ekoma wenge totravaille yango na veni na biso moko ya daya Ibrahim Sangongi na ve na biso moko ya daya Ibrahim Sangongi na kimafiki tobosango wana ngana vraiment nakebakila nzambe nakutini ya mate miso etali na likolo mokolo yango ndeke boyaki koleka ye mvula ezobeta te kaka ezobeta likambo te ezoya na nzoto na ngai oyo likambo ete ezoya na nzoto aopesinga mokongo papa sheri akotuna biso wapi bolingo ozwaki kome kado yango bololo mpe sukali posa na yo ezalaki ninyo kaka loboko ya tendresse te manzaka nakosuka wapi o okomi lokola makadame emema mutuka tina bato ya makolo tina na yo nini emami ema bolingo eleki moto ekumbi ngai yo tozwa cœur wana nde esala alors nzembo mobimba eza force ya biso tu wana nono fuji mignon abraham jine equaliser voilà quoi alors nzembo eza ya biso nyonso mais sikoyo bokotaka bozala mpe na mpefe mo parce que ekomaka na moment moko boye balobi ke baancien tu bamikolo tu balongwa batikaka bino nde bonzemba nayebi te bino moko na ndosala bino mo teke etyaka bino ndenge mwa guerre na non au départ faut esala plaisir ke baaccepte o d'abord avant balobaki mikolo balongwa c'est-à-dire public eyambi yo omoni lelo ndule apparemment yo bato bacomprendre lisusu te lelo bato bamisu bamoyana baparvenu bakomi trop mutu mosusu ayeka ndule abeta makolo te biso bato toyebi miziki wana oyo ya kobeta makolo miziki ya lelo te ya dio moko boye na quartier fe na bango moko aa na mwa balara koti studio abimi atala aleki na nzela mpe afingine mpe yo alobi mpe aleki ne yo ozo comprendre alors biso toyaki mpenza na bulo
bafani ya BCBG bayebi toyaki ndenge mosala ezalaka baaccepte biso bafani baya kokota idéologie wana pourquoi bamonaki on pouvait s'engager dans un combat oyo enge ezala un combat fatal oyo ezalaki entre wenge BCBG na maison mais bamonaki penake bato bakotya mpe bato wana na ngambu kao guerre évident babi on dirait bino c'est qu'on dirait bozaka na ancien moko wana po basomso ya ndobi mondiro na tutu kaluchi moto azali kofavorize bino yango esu bana mai na ye te yango wana on dirait bokopekaka na bafani baboya bango na concert moko boye wana eza baarme oyo ya bafaible oyo eza ya bandeko misusu na kati ya orchestre na biso non wana eza baarme bafaible tokuta déjà tutu kaluchi asalaka succès na mboka oyo tina poto. Alors, nous sommes de nouveaux venus, de nouvelles recrues. Nous étions des nouvelles recrues. Alors, nous étions des nouvelles recrues, pardon. Alors, tant que tu continues à jouer, mutu azali kokole biso zo travailler na biso. Zaki vena biso tutu kaluji. Parce que monsieur Amando après deux zaki mais yo ebika ndenge mouvement ezalaka rebi mbwa sika so koti quartier na bambwa kala moi attente ezala pena nanu te mais celui qui était très gentil avec nous c'était Mackenzie Tutu Kaluchi que je salue à passant mon premier na vie na biso shine ngenge ibuba bato azaki ouvert bango wana na ba vie na biso Richard Mukena. Vous comprenez? Na vie na biso moko nani vie na biso Bogis pas like ouvert vie na biso Bikou les Bruns na vie na ngage JDL like ouvert ça dit ba vie bazaki na bango ouvert mais siko zaka na kati ya lisanga na kati ya libota ezalaka na kati na bango tout disons bango tout bazaki ouvert bayamba biso mais eloko bafani bakoma ekokotisa ekoma osala role kabola biso na bango na ndenge bongo mpe fozala ngele par rapport mpe ya vers non ezalaki vraiment ya kokabwana e vie na biso tutu kaluji ya kozwa pour baproblème na bamaster na ye nini ozotya bapetit pois banini nzoka ezali na oka mpona force ya mouvement ezalaki te mpona kodestabilize mouvement alors si ya kosala vie na biso mpe akendaki et papa chéri tellement un grand bouliste ce qu'on a baguerre wana yo parce que on dira pena na wenge BCBG bato belé baya bakuta o siko na guerre wana entre maison mère na BCBG c'est non yo yana bagarre nini moi mleki bagarre boulot na tunga to pour la bana moi banga ba gagner biso te ba bagarre alaki ezalaki tellement trop ba bagarre na bango bazali o mener vraiment mingi bazali na bo jeunesse bazo kota biso tant to comme poto premier poto to komi te okuta pena na santa qui vraiment que bagarre ya maison mère ekoti makasi bazui ba jeune tout ba petite sœur tout ba yaya tout bango ba récupérer ça dit biso tant to récupérer sikoyo tous les jeunes wana to récupérer ba Cardozo Pacha nous comprendre ba bendo ce festival à Bilele. Vous comprenez? Tout côté tout pena bayaya. Ba minyo mupini balamuki. Vous sentez pena que ba papi ça pour ba chef de ville balamuki. Ça y est tu récupérer pena mais bon récupérer bayaya tout ça on a été alors bon c'est boyer bon misi balbom bino ba mission so balongo ya bino balongo mais le monde musical balobara ke wenge musique à maison mais ba musicien na bango balegi ya bino na vitesse même na royeba na même na bandule parce que les vitesse wana ezalaki na bo jeunesse bonga na oyebisa out même soto bandele pa ba ve na biso ba Jules Tubens longola ba Abraham non ba kotite totie wenge musique à maison mère mobimba tala bien ezaka bango nyonso te oyo ke vitesse eza même ti lelo toaka na sheta toaka na chef Richard de Poule ba vena biso wana to na vena biso JDT atia banzembo na mboka to asusu na Celeo Scram papa mapasa na saluer
na Macintosh dangwe monseigneur wana totie nanu na bango kuna c'est bon bialo baza na nzembo te bialo bana banzembo après wera aza vie na ngai amakambo na oloba ayebi ke ngai na moto pembe pembe yango wana ke nzembo pene ebeti lokola tala nsima zonga moto ayaya nzembo lokola erike egwenye bandakata kokanga lopango ozo comprendre banzembo lokola ba David egata otikinga monzemba papa eye ngala mo démarche na nga pembe eza ya kimotema mabe te die lomata makambo na oloba ya joli malindo ayebi ozo comprendre badodi kaipa badansi kikani bayebi Bill Clinton yo moko yebi ndrindololo makitosha ye mabe voilà après Noël nyama makana we ensemble mais bazaki ka bango 4 wana te voilà vous comprenez ce que soto yepe na BCBG mais est-ce que biteke vena biso Blaise Boula auta BCBG Blaise Boula za na wonge d'ensemble ata auta BCBG na bien bongo faire recherche de kula auta wonge d'ensemble voilà vous comprenez to ke na ndenga pembe yeba auta na wonge d'ensemble vous comprenez oka pondération 8 te et beta vous comprenez oyoka album aliboso avait na biso chakule na fin de génération ate ba mirage baemba kuna il était voilà et beta te ya mizizaki misa maison mère na oyebisa yo nazoyebisa yo Dieu nous a tous créés de la même ou soit de même à chacun selon sa capacité et à chaque capacité selon ses œuvres on a ba chance vous comprenez à chaque capacité selon ses œuvres on a ba chance wana nzambe ne mutu akela biso bongo vous comprenez wana nzambe ne mutu akela biso bongo ba oyo bazalaki na maison mère na atangeli yo déjà ouais otangi oyaki avant avant biso avant génération na biso banzembo na bango après vie wera toyoka ebeta oyo natangeli 4 mais bazalaka 4 te tokotia bango omoni to bandotanga mona bazalaki ebele ba oyo mpe nanu banzembo ebeti tengi koloba te ke baza ba faux musicien eza ke peut-être nanu batie nzembo te oyo bato mpe batiango ka entre autres totie susu na vie na biso kabose bulembi voiture sans moteur nzembo ebeta vous comprenez biso toyebi ke plus réel ebandaka na 2 so totali pondération 8 ya musicien mpe auta mpe azalaki na BCBG ke kuna maison mère na vie na biso ingénieur na vie na biso afandi abimisa nzembo ebeta mortal combat wa toyoka biso tu tozala wa tozali na mokili tozali na sera mobutu te ebetaki awa vous comprenez plus réel ebandaka na 2 siko banani baleki nani siko so totie entre na lopango oyo bana bana 10 na lopango oyo bana bana 2 mais babi soki boye baye na génération oyo génération ndenge ezokende lelo bango baza na bawata bana bamiel bana batade bana badeplique bana barobinio voilà na bapembe awo pembe bino bozobangaka par rapport à section musique biso si tobimanga na beta nzembo esimba shera besinga bolingo pirate ozaka yo teku voilà yo kati nazoya nazanga mo c'est bon oui merci BCBG ka oyo azobeta neti lelo abetaka baconcert banini nga ya de ndeko mosusu mpe metro abimisaki album na ye comprendre baoyo balingaka metro bayoka yango bafanatique ya bonne musique na maison mère mpe eza bango nyonso mpe kaka te ya série na biso toakaka na déplique héritier watanabe moto na temegoga toa na Fabregas oyo nzembo ebetaka lelo toa na Robin atiaka babiloko na ye awa toyoka yango me bato tu mpe batikali baza na banzembo te Mignon Abraham. Zo comprendre? Joli, mon Mignon Abraham le bado. Miel auto mis album. T'as des goûts de album. T'as des goûts de l'album bien des aboyers ya banero yemba papa chéri azo féliciter azo yemba yo bablo kana. Demande temps na zano yemba na kota na temps na maison na BCBG. Hein? Maison mère na nous de boalota koti maison mère.
Vous comprenez? Soit boalota continue maison mère tisco combien de fois t'as dit? Abio Vous comprenez? Yango na zoya. On te ba chanter. Yango na zoya. Na zoya. Bateau banzembo ebetaka. Except ba comme ça on le la règle né na lobaki comme règle na mitwa bato. Exception isa yango wana ba open na banzembo ebeta te isa. Baza ebele. Yo score rappelle ba banzembo ebeta otenga 4. Baza 4. Bande le temps score ba comprendre. Te wakana begoga la poule ga moto na tembe. Déclic mpomba nias. Fabregas maestro mbuyo. Comprendre hein? Tozana na robino kalumbilu asomi mutuka baya ebeta toka ngoto esuki ba o mususu batikali tolobi teke baza ba faux musicien bango ba bose ndenge biso pe totsai banzembo ba mu pirate batu bayemba ngo ebeta parta naza na nzembo te abimisi miala abimisi album asa la promotion nzembo moko pe kokobima na kati pe pesi makambo nalobi teke album neza mabe. Voilà, démarche, on va comprendre la route. Bana banzembo te. Est-ce que démarche non dit oye makasi non dit et soit quand toi ba balongola ke baleki baleki kaka non. Soko le kana pluriel, là je peux accepter, j'accepte. Comprendre pourquoi? Parce que dans Wenge Musique à Maison Mère, il y a beaucoup de musiciens au baleka na Maison Mère. Yo bi JRT. A où taper Maison Mère. Donc, yev sangai, yo yebi teka dio banza te. A ou tape maison mère. Yebi bouton te. A ou tape maison mère. Vous comprenez? Alors, ezate lokola ba musicien ya maison mère ndambu ba beta ka banzembo tozo yoka. Alors, so musicien nyonso za na maison mère fa diembela kaka po baninga esimba kido bango esimbaka. Non, misusu esimbi misusu pe nano esimbi te me koloba te ke banzembo na ye ebete loko aza faux musicien to asalaka banzembo mabi. Non, basala pe banzembo na bango ya bien. Nzembo nyonso te esalami esengami mpo esala succès makasi. Ozo comprendre? Makanisi ya mboka malekinga makanisi esala succès makasi te mais otala ngo boye eza nzembo. Comprendre? Luna ninga na motema mama yelele banzembo pe na biso Jean Goubal esala basiktia makasi te mais soko otali boye eza nzembo batunde na bafrère na biso ba comprendre bango bamoni siko ndiro attaquer bango bango non attaquer bango te il faut pas comprendre féliciter bango yo na mais nga pe ya ve Noël nga mama kana félicitanga abanda féliciter nga na place bara hein première fois na kutana ya Noël nyama en personne na place bara na Bruxelles na ok Nivelle na kutana na yewana na gare du Midi abisanga félicitations hein félicitations ba boulot kitoko na muto abisanga ke na zui 3 petits moko boye susu bakopesa makambo na Bruxelles na place barabi avie Noël ngama esinga vi Fabregas Mboyulu déplique pour maniance na café room ba bon chanteur viens me t'informer pourquoi pas si nga sola bien na ba vie. Vous comprenez? J'ai pas félicité pour mais bah ça là déjà moussa na bango bien. C'est-à-dire il fait bien son travail et les miel des sons. Pourquoi pas papa chéri féliciter bango? On félicite bango toujours. On parle pas en termes de travail, on parle en termes de ce que les gens disent. Les gens disent oh wana makambo bato baloba. Yango moninga lobi non. Comprends hein? Balobaka bongo te. Balobaka bongo te parce que tout le monde chacun fait son travail na côté na mais ba misa maison mère nde babimi ebele. Ba obima ebele pourquoi? Lo ya ba vena biso ba JDT ba faire kenda. Lo ya ba tade yaki. Vous comprenez? Ba beti ba ki. So parole ngolo ba gina CPG lo zo lo ngwate. Kasi na okende. Lo ya ba musique ya ba miel ba ye. Ranson me sauver baba na masalanga Oliveira. Bake Olivier qui a la imam na lo. Bake. Comprendre? Donc bake. Ba déplique ba ye. Vous comprenez? Bake, ba bake. Banane, ba robino ba ye.
bakei ba bouton baya bakei ba risque matadien baya bakei ba musicien ba nani ba Nicodème baye baye ba arnaquer na ba Jenny ba bon chanteur baye bakei lisusu banani baye banani ba Ozil ba masa msu baye baye susu sandi balo eza ebele mais biso depuis ve na biso Jules Giben azala ti lelo aza ve na biso Trabeno ebiga aza ti lelo sadi BCBG changera depuis ba million Abraham babima ba million Abraham na ba Dino babima yebisanga ba mise nini lisusu babimi pa babimi susu alors so pe ba rotation on appelle ngai bando salama ba mingi bato misusu pe baninga bazala pe na kati ya ba chance ke batalaka bango pe bayokaka bango balingaki pe bazala c'est normal. Vous comprenez? Papa oyo aboti bana 10 atindi bango na école. Na papa oyo aboti 3 enfants. Bana on nyonso baotanga na école moko. So ba bengi convoquer ba parents baya na école, réunion de parents. Donc papa aza na bana misato akende te papa aboti bana 10 akoloba non, yanga nde fo baya ponga na gagner ponga na bota bana 10. Non. Je ne pense pas. Papa Mundela bota déjà soukara na 2. Biso awa to soukara na ba père mususu abota ba yo ebi ba artiste mususu ba ku to abota de siko par là ce qu'on est tu millions vraiment ko lo baneti ni pas fanatique na mlo pour se faire taire mon donc les hommes ba l'équipe binoté na ba bimisa nde ba kebele voilà maison mère ba l'équité ba l'équipe na ba l'équité ko ba l'équipe ba bima so non ba bimisa nde ba na ebele par rapport pe ba lopé ezalaki ebele et puis ba o ba bimisa ezaka force et la musique congolaise. Moi, je suis là-bas. Pembe Yangouana. Olivier Kiala Ebi, Trésor Bakala Ebi, Nick Cheta, section musique Ebi, Liverpool Bani. Parce que le long de la musique congolaise, c'est autant là. Mignon Abraham Pontan de la Saza, on a autant la sugo, n'a pas collègue Bandi Rotunde, va toujours évoluer. Nani soit un emblème à musique. Au bout de mon égal, on a mis tout ça, on a besoin de tout classer pour la tout le monde, le premier à la carte. Parce qu'on a la rose premier lélo. Na première na génération et musique génération de musique même innocent bien dans cette heure les gens ne comprennent pas première na bakama musique à la ti tout le monde a bacha ba nabia na mutunde akoki ko sana moi vitesse akoki ko zanga ti na liboso na bino comprends mais yo po yebite na poko nga na kuta na nani vous comprenez yo ko signer lelo na tobi universel yo signé lelo mais papa mbasi a signé ki na tongo vous comprenez hein tant mususu oyebi ne to lala tene to la mugate lobi to kutana na bandal lobi to kutana na wileri lobi kuna to kutana na njili lobi kuna to kutana na masina vous comprenez hein alors succès na musique tonzembe ko beta ça lokola bomengo et ça a rendez-vous voilà et ya kapé ko kende mutu muso ko sala succès makasi bana tongo tipoko mais lobby ezayete liyo tsheno nzimu no mobe mais mikolwane komiyo ça dit ezo tambola yo ballon et ko kende pas joueur lobby ke pas joueur lobby joueur ana za ki transférer na équipe telle za ki 1 million lobby kuna pe ko za tour pona nga na ko juger surtout parce que si les lots toyebi ke mutu ana ba kati belé ya makasi ezaka afali pupa aigle alors biso tout ozawana to bunda to ko bundana to bundana nde lo bagade to bundana mais c'est parce que tozo chitara déjà pour to beta masolo pende signature d'accord faut to beta yango avant to si ça mais c'est que RIO net c'est le roni nego s'adresser parce que d'autres fans na bino ba isinga ba bi elo ni les gens rabino bana BCBG beaucoup tana papa chéri dans ce parce que non il faut tchara pe biso poids parce que to bono ndiri azo ba bi ondiri azo tchara poids toujours na bana mingi libanda ke bino ndiri bino c'est que bo kenda mabe vers ye ou bien bo kozara lisusu to bien relation za rasu trop tétonde non ezana ngo bongote papa chéri aza papa chéri aza papa soka sungi ndeko mususu eza mabete ça ba vibrateur eza problème te chacun a son tour chez le coiffeur et tu que bon na sala di démarche wana tina ke na moni papa chéri na ndenge na mutu pas mais oui et papa chéri so alobi félicitations na mona ngolo kwa nzambe nde mutu ayebisi ngai toi bozana papa chéri alobani mais azo sepela azo mona mwana ya guerrier oyo ke zape boyo kutie
il est facile beaucoup d'années bon parce que mais bozala facile te ndenge nini père na bino aza na numéro na nga so na bi nga nde nazali kobenga te problème ezali ke nga nde nazali kobenga te ntongo nasisi misala na nga na komomonaki bon ekomosenga fo mpe poa moko mpe euta kote wana fo nasala yango ton papa na yo ayambi yo afungoli mpe saki azwi mpe nzatu kinaki yebo apesi yo fo ozala mpe na esengo nga naza na esengo naza na esengo parce que omoni papa moko te apesaka mwana na ye libanga na esika ya lipa ozo comprendre papa moko mpe te kolinga mwana na ye asouffrir mwana mpa kozala na besoin moko be ayebi asengaki mpe te mais ce que nga ntango nasengi bapesi ngai fo nasepela na ngai bapesi yo mais oui osengaki nini bapesi yo nini mais nasengi loso babakiseli nga madesu nasuki kaka wana osiki wana do parce que toshitena déjà tosoma solo signature d'accord album voilà ndenge eza na marché wana yo moko omoni se comporter mais album ezo se comporter bien parce que bazosomba yango parce que signature d'accord titre wana no ekina mabe accord na nani na ma part à se vendre. Vous comprenez, hein? Donc il faut comment déjà. Donc c'est-à-dire, c'est un tout signé. Comprendre, hein? Ce côté que ndaku na yo ne ndaku ezabwe. Surtout que na nenga qui a pété. Parce que na bango trop juridiquement et ça la moins likolo makasi. Surtout que na nenga pété. Côté ka ndaku na yo et c'est une signature d'accord entre les deux parties. Alors, il faut signer l'album entre l'artiste et les mélomanes. Voilà. Merci beaucoup. Tout le monde, en tout cas, félicitations pour notre clip. Il a toujours bien merci qualité. Beaucoup. Mais il était producteur à ça. Oui, producteur à ça, une production. Il y a un monté aussi un clip, mais tout ça, il y a deux clips. Bientôt, on a un clip, il y a chanson avec un petit peu Melitel Tendai. Le maniaque du dollar. Bon, mon film, clip à Kitoko, bon, c'est là. Et puis, tout ça, la promotion, tout ça, là, coaching payant, na Bendabika. Donc, voilà. En tout cas, Bendabika, na coaching payant, ils ont des chansons. Est-ce que les chansons sont écrites par Yomoko ou bien Moussou Topé? Et Moussou na Sombara. Et nga, ça y est, na Sombara. Parce que, au Sombara, on a le bien, on a évité ce que va faire, ce que va faire, album il faut pas qu'il y ait une plateforme ouais que na tout le plateforme à téléchargement bah écoute album on a signature d'accord bah s'abonner à la chaîne YouTube Mangai Mignon Abraham officiel bah s'abonner à la page YouTube Mangai bah surtout bah s'abonner à la chaîne YouTube pour bah c'est la nzembo wana nazo bimisa ya tête tendai bah s'abonner vraiment et puis tout ça dans le studio pour nous renforcer toujours l'album. Tomber ta chanson mon dansante toujours. On est à bénédiction donnée par papa chéri. Mon so papa pesi makambo pesi bénédiction. Et on moni na ba fan na BCBG ba de atiwa lifante na biso. Guerrier pena abundela ba nga e. Ka yom do bundela ba ko ko ba ni pona bana mayo ba zaneti na BCBG style. Ba pe sengi pe ba kende po ba. Non ba sala boulot na bango. Ba sala boulot na bango. Via moto ezala pa mepa na yemoko ba destin ya moto ezalaka epa ya nzambe do basala bulo na bango po nga na kopesa bango comme conseil yango wana po basala yango déjà bien voilà mais siko par rapport à depuis olonga BCBG na lelo ndenge ozomona baona musika ils ont évolué parce que depuis yo olonga ti lelo album ebimité non album yo zaki siko na papa chéri yo JT album nano ebimité album nano ebimité yo mo salo depuis olonga ti lelo disque ebimika. Non, programme papa Cheraz a un carnet d'adresse. Donc, c'est-à-dire carnet il y a pas boulot carnet de travail il y a mon roi yebi à quand après ça va faire nabiso il y a BCBG l'album parce que va fan bazo zelango l'album le plus entendu de la RDC. Album balle des matchs. Donc, ba zelango na mutema moko ba yebi ke ba okuta banze moi bien ba za décider. Voilà. Nous sommes pratiquement à la fin de notre speech, donc on a évité ce qu'on a la parole, ce qu'on s'adresse à la fans et puis ce qu'on peut couper ça, on peut voir au moins live, il y a quelque chose de mignon vraiment ça. Ouais, on a coupé live, ça on va coupé na chaîne YouTube Bayoka. Album, battre la clip, ba somba album wana et puis ba c'est la sans souvenir n'engezo bima wana kalate
Pour clip déjà tout tourner tout ce deux séances. Il y a des journées voilà. Il y a clip basé lango et puis surtout basé la bénédiction. Oh non non non. Bon c'est là. Bon c'est là et surtout et puis surtout ça la musique nabiso dans le calme les kunya na mototé puis pato abimisi nzembo na ya kitoko bravo bina fila abimisi nzembo na ya kitoko bravo Lady Maître Patrick Bekam abimisi banzembo na ye bravo bravo soki abimisi nzembo na ya kitoko bravo nani te soki abimisa ya kitoko soki abimisa ya kitoko il doit travailler po babose so général alobi po babose banzembo ebima kitoko ya accroché eza kaka makasi ya esengo ya Congo, c'est le Congo qui gagne, la musique congolaise qui gagne, voilà, c'est ça. Ok, voilà, donc merci beaucoup, je pense que c'était là Mignon Abraham Fontandela, sa générale. Donc transfige du groupe Wenge BCB, j'ai autre PC là. Par rapport à Mamlingue Mikolo, moi, je vais pembe sur pembe. Quant à moi, je tiens à remercier tout. On va scotcher na cleboa.com, chaîne web solo donc cleboa.com. Là, je pense directement à Pichu Mangaya, mon boss, c'est pourquoi poster tonton de la nation. Là, je pense aussi à Bruno Lubik à l'argent propre, na bossante. Bon propre, Chico Lubanda, deux fois maître, et puis via petit naï, la bossante petit Junior Chiti à Durban. Là, je vois aussi directement aussi Rodrigue Matin de Master, la bossante petit Fabrice de Madrid. Yo wana donc ba tout balanda biso balanda biso na cleboa.com s'abonner massivement parce que makambo ezali bolanda biso bena makambo ezali donc on se revoit à la fois prochaine. Bye.